problème est ça na travailler kana prophétesse Blandine to travailler ka ba makamune belé atinda ngana ndela ye ba problème pas bateau na okota na mapangu na ofefuye likabu mtoza na ngufuna yana beti la ye ya kubimisa ngokula so sakula na banda ko salama ndo salama tina yo sala ngwe pa grande sœur na ngai to botama mibale to sana ye mama moko be papa différent grande sœur na ngai na papa na ngai belaki papa na ngai beli azanga ki lisungi mutako sunga zalete na ye pa grande sœur na lelela ye sunga papa na ngai na kisi grande sœur na mbongo ale na likelemba grande sœur aboya ko sunga papa na ngai okwa na zalena lisungi mususu te na talela ka grande sœur na ngai ako sunga na mbongo kwa na monaki ya likelemba grande sœur na ngai boya akangela nga mutema nde papa na ngai yaki osala ke papa kufaki nde posaki nga na kene kota mama prophétesse na biso na betela ye lisolo ya grande sœur po azwaki mbongo likelemba nde yangwana esalaki ke na betela ye nyonso secret ya grande sœur abimisa ngokula asakola epa na ye po azwa ye mbongo wana tokabula nde yango esalaki ke prophétesse nakepa na ye apesa mbongo azwaki pa grande sœur po ezalaki ebele asunganga mpe na ndambo abalukela ye ngai aboyi opesa ngai yango ya nanga ya namoni azolela pasi ya mbongo wana nde eloko epusenga liboso na bino natali moye nayebisa ye moko eza te papa yango naye liboso na bino okoya natalaka dala kri bopesa solution bobengelanga maa prophétesse wana bobenga mpe na sœur nanga grand sœur aya awa nayebisa ye soki c'est-à-dire problème oyo s'il vous plaît maman je crois tant mosalaki yango olelaki te tu te fais ça dans ta propre volonté nde nalobaka epui na motema ya mabe mpona koloba donc yo ye awa juste parce que bino obetela prophétesse lisolo po ya na yo aboya kopesa mbongo po papa no nde obela ofamba aider papa na bino papa soki aza envie te papa esa kufaki papa kufaki po grand sœur aboya koaider po azanga ekisi mais na kanda wana nde yango okeba mako ekoki koteka dehors ekoki koteka filme nyonso de grand sœur aza na mbongo ndenge aboyi mpe koaider papa lelo akufi nde bino obetela mama prophétesse bosala deya mosala déjà okosaka baprophétie donc c'est-à-dire aza ne ma prophétesse afrai te tosala na ye osala ni kopa ndeni kopa bien makiona olandela makambo bato na ye na pesi ba prophétie donc ozwi histoire ya moto mobimba beto lokwa lisolo okena moto na ye ntango yo abete komi attitude ekomi mpena exactitude nde balobaka sikoyo ntango ake azwi mbongo oyo balingaki eloni econfirmaki ke mama prophétesse réellement azwi mbongo ya grande son eloni élaction ke azwi mbongo mponga ere na betele lisolo asalaki yango ere apesa prophétie ya grand sœur nga mpe nazalaki wana oui nazalaki wana ti grand sœur mpe azwi mbongo alibere ya lobi ke ayebisi grand sœur apesa mbongo wana bambongo makelembe ezala bambongo moko ya mabe elimwaka apesa ngai nasalela yango prière ou bien oseme yango mpona sœur pasteur yango ti grand sœur apesi na misu na ngai nazalaki apres nalandi ma prophétesse apesa nga mbongo akomi kobinisa nga ti lelo c'est-à-dire eloko esala opasi po ba eloko esala opasi parce que escroc escroquer eloko esala opasi yango wana parce que oyo osalaki wana eza escroquerie sikoyo eloko nini ememi yo awa eloko okomi na kanda ya mbongo fai bokabula na mama prophétesse mais mama prophétesse alekeli yo ne babaka alekeli yo baloba eloko wana alekeli yo na esprit nde sikoyo omoni moyen eza tobi bon naya kaka napanzaka lisolo yango ekoyeya epuis kolakisa mama prophétesse wana aza lokuta mponi banda kala wana lokuta na ye olakisaki biso yango te mais olakisa yango alelo nasala ye bongo mpo nazalai na kanda grand sœur mpo asungaki papa na ngai te ntina perdre papa mpona ozanga mbongo grand sœur na mbongo ebele te tono osala mosalaka mpe non pas grand sœur tono osala mosala yango avant ana ofuta bambongo azalai soki azwi mwa ndambo aopesa ngai mpe oyo ya grand sœur te elekaki ebele apesi ngai te na perdre mpe papa na ngai na bénéficie mpe na mbongo yango te nde eloko epuse ngai na ye liboso na bino c'est-à-dire soki ya grand sœur apesaki une grande partie ongo ya te lokola apesi yo ndampo wana ya bacope na yo moko o wana ntina yo bacope na ye mais cope na yo moko ok d'accord en tout cas bandeko balandi tolandi tozwi prophétesse tozwi déjà tozala makasi na makambo biso oui papa yo au juste ozala besoin azosala kanso na mbongo nyonso to yo ozala besoin pourcentage posa na ngai eza nayebi te soki akoki kozala na mbongo yango ya ozongisa me posa na ngai eza kaka grand sœur ayeba vérité oui oui merci bokotela biso ndeko mwasi wana soki mpe mama prophétesse bokotela biso ye Oui, mbote papa. Boni. Oui, ça va. Maman prophétesse. Oui. Oh, merci. Oh, Virginie. Maman. Tu peux commencer la délivrance. Maman, oh, bon, Aza mon diminanga, hein? Ah bon? Mon diminanga. Asa me pas là. Bon, Azala qui viki bango bandimi bazalaka. Mwani ne kinde kotwa natika kiena akende nan. Bon yo attaque pe maman prophétesse. Comment mi lobi
soki pate moko abungi batila na nef bampate moko azosala kati ya bergerie mais yo obotiki ye na ndeni te papa ye aza kwa mwasi ndumba akendaka yango bana baza ebele bana baza ebele po azotambola na nzela moko nde malamu so moni motu deja atengami ye moko ayebi ndenge atambolaka yango etanke biso molimo alobelaka ere nyonso il faut kozala pembeni na yo motu oyo azosala makambo oyo olingi c'est ça c'est ça oui oui nazwi appelle mbangu ça m'étonne namoni Virginie esika bayebisinga mpona prière ezolekelanga comment wapi motango oyo voilà epe elie namoni oyo eza esika ya ndako non toni napelonga na yambi ya mbangu naza na service oui oui Blanche maman Blanche vous prophétesse oui bon naza église amené na Brazzaville na Kinshasa awa na Boma oui fin dernière moi ils allaient aussi dans le service bon la campagne na salaki na Brazzaville na décembre to clôturer na Kinshasa na Kinshasa oui vous en église amené oui bon maman je crois ngabela mosala nzambe lokola yo OK na sepeli ko yamba la prophétesse tout ça parler bato ba ministère basi ngabela ndima nango merci moli mona nzambe apena sexité mais ça la ngade pas soki mosala nzambe ndo mosala nzambe moko ayi pour détruire famille bato ça la ndenge nini tout ça là za païen ngana na famille na biko pour kopanza famille na ko ça prophétie après ko découvrir yango kenema molokuta selon yo bon en fait pas na ngana ministère na ngai na arrivera na babiloko wala te po venir na zolo ba moni sera la pembeni nanga na longola ki ete mais na lâcher kaka pembeni nanga pona mona ki etamboli na ye etamboli na ye za dine nanga te une fois na kenene na Brazzaville aza jeta inga ba kondi ba yambaka ngai bata minene uzomona ba ministre bazo benga ngana zo kende parci par là muto kola neti ye na mona ki ko kena tala ba Europe eza mabe donc aza mutu ya ko c'est fait ça ngala ninga pena bata mabe pembeni nanga te atani ngozana sona lobina loba pona yo ko sentir obi oui oh maman lobe za solo po nini onga la bimisa kese uta na kati ya motema pe Saint-Esprit azo kambanga et leur Saint-Esprit azo kambanga yenda longola bata mabe pembeni nanga c'est ça monde entier yebinga lelo eza pona nzambo aponanga c'est ça et ils donc cet esprit na yo akidaka yo bato longola na bato pour la chaque oui eza na bato mosusu so na moni na mabe na tiki oui na lingi to bebisa bambuma malamu c'est ça voilà ozo lokola maman moko alobaka ozo mserious na motema na santé yo na katine makasi OK merci beaucoup amen bon en tout cas mutso neto benyo pena pour la cas de délivrance je crois que bengile pour la sœur wa Fangera et maman je crois Virginie oui papa yenda fandi azana besoin na yo viki azolo kone mo mingi ozo mona na te kwa tozana numéro na yo plus numéro na yo azana besoin na yo Virginie olukanga oui papa aso mutako lukanga et puis na lieboye ayebi nga ayebi biro nanga soka za na besoin en plus ba délivrance ba ka ko bango na moni yango eza elo moko zezo sanga sima et mutu azana milimo zo bonde eza ko niti na bakisa kaka likola milimo wana parce que milimo eza kati na ye na ebite papa na ebite soki ya ko linga ko lukanga na ba lieboye parce que naso na tango sala délivrance pour na été d'accord pas le problème on a pourtant sur ça délivrance pour na été quand même moi Virginie je crois maman Blanche oui maman Blanche la prophétesse Blanche a zappé comment est Blanche ya kalwani pas Blanche loba kasika maman problème ngana maman Blanche oyebinga bien ezate ke okende gauche droite OK oyebinga bien musala to sala kabiso mibale na memela ko ba copie ya bato na oyoka lisolo muta betelinga lisolo na ina pesi yo pesa ko komi okola prophétie pona mutu tozo la ko bambongo pesa ngambongo na boyti to kabola mbongo tala omoni la ko ba ko miso bato ozo ngana tanzambe te tala na ko beto tamba tala miso na benga ki opembe na zo na benga ki opembe na ngapona yango na ko beto tamba tala miso s'il plaît kima ko salinga madame pourquoi bolinga ka onera mutu te pourquoi papa oza musala nzambe non mais pourquoi komona pate ya boye pourquoi ko gérer bato ya boye papa avant d'abord on agit ils appellent tribunal c'est quand même ailleurs à l'occasion tu yoka eti na suka et puis après tu ba comment tu dis comment musala nzambe en tout cas moi vraiment avec beaucoup de respect que je vous dois et puis nani moto za église na Brazzaville na Boma na Kinshasa donc on a tenu à saluer réputation na yo en tout cas s'il vous plaît toi ba sala nzambe so il s'agit un soit des fois de ba côté les pour saluer yo to ko idée mais ça va démon voilà mais tu yoka ina OK tu yoka na loba maman
to sala eza ba copie to salaka soki pona ngana yebi asala na nzambe solo te ba professeur pesaka eza lokuta ngandi na memela ki ba prophétie papa grand sœur nanga aliaki mbongo ali kelimba papa nanga ito bota maka biso mibali na grand sœur nanga wana toza na biso ba mama propre mais papa différent grand sœur nanga papa nanga belaki makasi azanga ki lisungi nakenda na ndako wa grand sœur nanga na sengi lisungi ya papa nanga asunga papa nanga na kisi grand sœur asunga ete ndi yango natalaki kande pesa ki ngai na trahi grand sœur nanga na teke cede ba ma professeur de lokuta teke cede yo non maman kanda nzambe ko ketela yo ko lukala la kendo na mete na vino ngomba yo okomona ngola muteko ko salinga yo ba demo eza kati na yo papa ba demo eza kati na ye eza plus fort oyamba muta bobisika bo devant ba caméra bozo filmer moyebi muta bozo filmer yo bisika yo bengi ngai singa ko fanisa ngai te yo mutama simosa nzambe munene kola ngabo hi yo ko ko benga ngako na biloko salite milimo ya mumi papa na yo milimo hote yo ozala milimo balobaka ba demo géant o ngana bundi na kotela ngo mangengenge comme les prières yo ngana sali pona yo opesi na pauvre le kola yo nazo sa musala non maman non excusez-moi non maman sapoli excusez-moi papa na travailler trop pour na mwana oyo nzamba yebisaki ngai nzamba mulimo santo alobaka tika nazokota bamakambo na ye nyonso bitumba famille azalaki menacé na famille papa na travailler nakoti mozindo na matimba ngomba na kiti molimo santo aza sungiso ayebisanga mama prophétesse tika mwana moso tika memi yaya na ye molimo santo ayebisaki nga kaka ndenge azala sungisongi ayebisi ngai mama prophétesse ayebisinga mama prophétesse alléluia jésus soki molimo nayokaki songisongi ya molimo santo oza mosala nzambe je te dis soki nayokaka molimo santo me ngai nakokoma boye te kosa continue kokosa papa continue oyoka ye oui kosa mpona kosalinga balobi ata osali mosala ya nzambe eza kaka ndenge ozotombola succès na nga okolonga nga te osalaki nyonso exige kwela kinti asalele mati e na informe yo lisusu po ton information naza na belgique yo oui professeur donc ndo pesa ba non s'il plaît maman yo sakanela ngate maman Blanche s'il vous plaît maman obi elo mo bia wa santo de mo prophétesse mo santo bon en tout cas gloire à Dieu tout mo santo mo benga ba maman mo ba papa ya mo mo santo na tout ba autre neza te makambo yo mono ayi fichita je connais mo maman yo se passe au bio yebi mais bi mo ba ni ko sala copie mais éviter nous avons un nzambe ngai na pesa basana nzambe sur respect moi j'aime pas kokuta kwa na nguti tsanza maji basana na yi mama musakoli papa musala nzambe eza pasi yango ser Marie misama loba yemba profibisikaki okomona ngai ntango nyonso naza kokombola eklesia na nioka mina musala nzambe apesi ngai pakola mapesi ngai mosali lelo nakomi mosala nzambe monene papa nazosuma bato soki na église nanga bato bazotonda bato bazoya kosala mosala na nzambe mpo bazoyeba grande sœur na ye azalaki abati ngai nde na ye kozongisa ye na bomoto yaya na ye papa musala ya nzambe oyo tondima kofingama oyebi tondimaka kofingama te biloko abonde na osanga mon dieu papa kosi ngai molimo santo motelobelaka nga molimo santo akosaka te oyo yaloba ata ndenge oyo oza wana azotalisa nga ndenge ozokota 2026 deja namonaki kokota nazokota e nakanisaki eloko mosusu me nzambe azolakisa nga bisika na oniata lipamboli yo nga namoni awa eza ya yo 2026 yo na 2026 ozala mboko te ozomona na États-Unis et puis kosala makambo minene na Amérique nzambe azoyebisa nga 2026 yo na Amérique okosala mosala ya nzambe ando ozosala nzambe 2026 oui na Amérique bon nga na boya prophétie te mais plutôt pas le barana et vraiment solo mais nga na boya prophétie plutôt pas le barana et plutôt beta bilo pe avril et maman prophétesse mosala bato ya nzambe iloko kaka na sepe na yo mosala no bengaka yo mama prophétesse Blandine bien kaka yango yo na se il acclame même sur le bilo que c'est bien mon nzambe mon saint esprit na bengaka comme mama prophétesse donc mon nzambe azo respecter na bo mama na yo la prophétesse na pona sur na Blandine là soit rendu à Dieu mais biso mon nzambe bengaka so Eric yo ba bengaka mama gloire à Dieu pour mes ati sikoyo na éviter maman pour bien ko moi si mama prophétesse yo lobi ke mamulo beza lokuta ayebi papa ayebi makambo nyonso tosalaka nga na ye ngandi na memelaki makambo ya bato na ye na pesi ye motema ne moko ayebi toyembani biso mbala eza kopa lelo te ya kala tosalaka biso mbala
Ah, mon qui les a passe. Bon, je crois, ni Balobi. Mon qui les a passe. Non, peut-être. Oh, ils ont loupé. Payé. Ce cas, on m'a tout ça aller prier à pour on peut sortir dans ma boucle. Le gros peut dans voiture. Pour que ça aille devant ce qu'on a. Hein? Il faut la zone. D'accord. Alors, ok, il faut délivrer les cases. Hein? Pas de malade, je crois. La maman est là, la maman a tout. Seigneur. Et puis, je crois que maman peut ça. Beaucoup de amis sont maman là rapidement. Oh, zombie là. Oh, maman peut faire ça. Bon, papa. Bon. Bien. Mais petite sœur, là. Petite sœur, là. Virginie Osan. Bon. Bonjour, ma prophétesse. Bonjour. Oui, bien. Merci, maman. Pour la benga bon que bloque au Dubaï, on a déjà, ils ont déjà n'a pas besoin. Maman, c'est quoi la prophétesse? Vous faites la merci. À respecter le maman. Mais où est-ce que papa? Maman, il faut faire la s'il te plaît. Ma caméra cachée, belle. Non, fanda maman. Fanda ma yoke, fanda. Virginie Osan. Ok, maman, je crois, il y a beaucoup d'enquêtes, je crois que beaucoup de gens sont. Et bien, les petites sœurs, Petite sœur, ma kila na ngayo, nani Virginie. Bon, parce que on a ma prophétesse, maman prophétesse nani Blandine, Blanche, maman Blanche. Oh, maman Blanche. Ce qui est là, n'est-ce pas ça, ma sœur? Ça bon, maman prophétesse. On la prendre. Non, comprends lié au thé, papa nangai. On comprend le thé, en tout cas. Vous avez un dossier, monsieur, on va le dire qu'il y a un problème, on a dit. Mais écoutez, elle a évité. D'accord, ok, merci. Maman. Maman. Ta grande sœur. Problème, papa. Na bombi mingi si ozolela lelo ozosufrir esalaka pasi yango wana nayaki awa po wana nde bamemaka kimia bapesaka bato kimia yango nayaki awa babengi yo yaya makambo nyonso tu oyo tosolama apesaka profesi moko mosu na ndako profesi ana ezalaki nango ya lokuta ezalaki ya lokuta po nazalaka na poso sunga papa na ngai papa bengaki yaya yo na mbongo nde yalikelemba mbongo ebele na ndako okangela papa na nga motema se osala papa kufi yo na mbongo ebele nepesaki nga pasi nakende pa mama oyo lukuta oyo opesa baprofesa lukuta natalisi eke yo osala mbongo ebele ozaki yalikelemba apesa profesi na nsima profesi na kopesa ye mbongo nde ya kopesaka mpe ndambo eyosalaki mama oyo apesa profesi na ndambo kome bitini nde tosalaka biso mibale ekomi na somboko epai na ye akomi kobinisa epesinga mpasi eza teke mpona aopesinga mbongo te epesingaka mpasi mpona omona kolela na yo na ndako na okokosiporte te nde yango Virginie oyebi nde olelisanga webi ndo lelisanga moi misu nanga kuteke dana ko kauka lelo zongisi supporta nanga Virginie yo za leki nanga Virginie yo kusangelo ko salinga na te yo kusangelo ko salinga te futinga lelo Virginie na bandi ba classe na yo mkie ngala zimbongo na mwa mkie na bandi ko sunga yo kwa nga mama na yo nga ko maki mama na na zesu grand sœur no te ya na sungio lelo yo komi komo sambe ngana yo to komo sambe ba ma prophétesse na so yeyo lelo yo bukele lo kuté makasi Virginie yaya za mama prophétesse lukuta nyata ka ponga yo mona mbongo omoni mbongo na elikelemba ndelo ko yo ko teki ntema munene après ko teki ntema munene ba prophétesse c'est un pardon moi je sais là yo papa na yo le kwa ngana yo to za papa moko te to papa différent to maman moko na ebisa ko na bi moni mbongo oyo eza projet na nga ya likambu boye Virginie sko nzambalola yaya ni bisai na saka leki nzambe na ngai Mama. Ozangi singa maloba na munyoko nango ozangi singa maloba. Mama. Papa tika. Na pena ndako to benga na zakina makambo namsu na sala. Taka do benga mbang na ye. Mais na koma bozi ba micro la bino. Botenga ba micro. Na koma ba caméra caché bele. Ni kamera za nyango. Elo yo benga nyango wana. Fata ngale ba ndako kauka. Sema nyango ya mami sambo la ngai. Oki. S'il te plaît madame. Je crois que yoka mwana oya masima ba oyo davai.
Là, je te dis, je suis un homme de Dieu. Na œil prophétique nanga entre ko sanga et ko sanga te mama au lieu que na luka makambo susu bima awa je préférais que pour la vérité na vérité on nga nazo lobeza kaka oyo nga nazo lobeza vérité n'est que la vérité na pesa prophétie ya solo na sala musala na oyo nzamba tia kati na ngai nanga tambola na kopité na sala lepe kopité ayi bisika nzamba benga ayi bisika nzamba benga yo mozamobi yo ngawa ndeko lukayo kolekele na nsapite kolekele na nsapite oyaki ngamona bandeko lukayo nga banda yo prophétisa pona nga ngai na lukaka yo ngamona kayo ngala bimisa mbongo na nga nyonso na pesa yo pona yebake sino bani nango commerce kanda ebisa nga nguma awa bando benga beza mbongo na nga mama ko bimisa mbongo na nga oyaki na lukio te bele papa tika nga ndo kanda oyini mbongo na nga prochaine ataki nango commerce nga tula bandeko sala kai mbongo na nga mama mwenye vaja ngako simu ya njoto papa tika nga boy ngako simu ya njoto kuta oyaki Maman, s'il vous plaît, maman, fanana. Ndoki. Bino ndelo konzamba so boya bino bawo. Maman, s'il vous plaît, fanana. Boko si la Bible. Pour qu'on pèse toi professeur okuta. Maman, madame. Boye que nous solution. Maman ko simula njoto ebinga te. Otuna kete. Ngala ko simbola njoto pelo simba yo. Nazo banga te toi te no te. Ndoki. Yo, on y va qui va prendre na yo. Yo ndi ba tambo na mama ndoki be pona nini? Simu ya nzambe kozwa yo. Papa ti wangai, kometsanga te. Yo, okende ko kanga mandai pona nini? Mukanga ni pona nini aleki nanga? Bino biloko bene nzamba so boya. Pas personne combien? Bon, on va dire, on va bon. Quoi tu parles là? Quoi tu parles là? Yo, oh yeah, à quatre là qui yo. Au moins le salinga. Maman biso yeba. Maman ko yeba yango. Tena ndaku nanga. Ma kono kulete. Je dois vous donner un conseil dans la télé, dans la conseil. Et nous là vous savez la clé. Au tombe la mbongo na yo. Poko sika. C'est d'abord, s'il vous plaît, vous allez bosser d'abord dans ma paix. Là, je te dis, attaquez non. C'est pas possible. On peut pas tirer un poison. On peut pas tirer un poison au coufa. Maman, vous avez une solution, mon côté. S'il vous plaît, c'est avec qui la vérité déjà là, ici mon ami, ici il va là. Je n'ai plus encore l'état de tout le monde. Mais au moins, on a besoin de attention. Ou alors, la mission est question au problème. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Maman Blanche. Maman Blanche. La bonne voyage. Papa, c'est une vidéo qui image sur la télévision. Parce qu'il y a un mouton, il y a du monde entier. Il y a la caméra, il y a la limite de la caméra, il y a le sang, la limite de l'église, il y a le panzan. Ok, ma Parce qu'il y a des vidéos qui sont faites à temps. Il y a un cabine. Donc, il faut tirer un piège. Et t'as comme ça, là. Maman Blanche. C'est le ça là, c'est ça là yo. Maman Blanche. Il y a un salon, il y a un limité à moi. Moussala. Deuxième chose, Ah, tu vois ça, la Moussala. Non. Même la Brazzaville. Et pas la Bino. Eh, maman, Moussala, c'est une chose de la route, Moussala. Et puis, il y a un nene. Il y a Oh, il y a un Amérique. Où il est tout le monde. Il y a un petit ici, le malade. Yo. Maman. Yo, on a besoin de ça, mais il y a un matin. Okosi. Et qu'on s'en a fait pour le faire dans un sur le thé. Ok. Maman, tu connais la bino. Toi, tu as la solution. Fais pas bien, fais pas bien. Faut te laisser kauka kinamu. Ni yango benanga. Hein? Quand on benyo parce que pour te laisser kauka disco, monter l'éducation, c'est pour nous monter son symbole. Maman Blanche. Vous avez ça dans Zambé, moni. Tu as ça dans Zambé comme un mambo ou boye. Ça il est quand même moi bien. Pour utiliser un homme de Dieu donc une femme, une servante comme vous. Je plains à tout. On a un des deux. Nous sommes dans Zambé, nous sommes dans le cocktail. Petit maman sur ça, on a ça dans Zambé. Voilà les résultats. Quatrième chose, Saint-Esprit, parce que là jamais combien on te demande ton papa. Alors on a été. Saint-Esprit. Jamais. Je n'ai jamais écouté. On a papa, ton maman. Non, ok. En blanche, on a voulu maïs. Soit il est comme la police. Je vous appelle maman la montée. Mon nom est maman blanche avec beaucoup de respect dans tout ça. On a maman blanche. Je préférais que
Chose à l'écamorolo, par rapport à ma camboya lobby, soyez bon, ma batozani. S'il vous plaît. Maman, je suis un autre sur la cime. La profusion, ça me va. Bon, dans la bonne monté. Nazala bonne la monté. Nazala bonne la monté. Obimate. Maman zela total. Au candidat me donne ma réaction de colo. Au candidat me donne ma réaction de colo. Nga beni avant me comme ce pour ebingate. On peut comprendre nga bande la portrait de zela. Zela. Merci. 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 Madame. Tu connais pas la entrée on se bimate ko bimate. Merci. Parce qu'il y a qui a pour la pièce papa. Ceux qui a pièce pour tchaki na lobi. D'accord. D'accord, merci. Moi je suis marié. Merci. Merci. D'accord. Merci. Maman. Papa. Si vous maman il banda o. Soko bimi. Pardon. C'est que gaïté. Pardon maman. C'est bon na bimité. Yo oko yeba. Okanisa tem dans la rédaction. Na ko la kisa banda. Oko zonga ndakudoki. Ngai ndem na epsonga sola. Merci. Ba faux prophète.